Toko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Yo Didier Nzongo mokonzi ya bayoti omoni bakomi kotekisa lupangu mpo bakokana na yo Chorambe kimia ya papa nini Zoba Sengo. Oh, yo zania. Makelele za kuyua kuna musali nini. No monete. Zela na fula. No monete. Ozalaki wapi? Bamenase na kati ya ndako. Bamenase yo tajwa. Je suis là. Mais yo na bango ndiki kamuni na bafio. Oui, va monter. Ah bon? Bakangi bango ke pona nini? Baleki minene. Oh. Siana tia pomade. Pomade isili sakabana miso soki pasi sadi mutu na miso. Sala kwa mwana pepe. Ikamu nini? Si. Namoni basi mi bale babinga na minene. Tala ozomona nga. Nana fumu ni polo te mama. Mais yo zalaki wapi? Yo nozalaka awa. Siko bayi pona bali ya yo kindaki wapi? Namona hii. Ça va? Namoni. Omona bien? Tu es l'hôpital alors? Ça va. Namoni. Zami. Zami Quand yo ndo kiri poto fuma. Ngala tiki polo te ko kanga matamu na ye polo tizara. Ati yo sogi. Namoni ka bantu ni bale basa ko. Cheka nini namoni? Pomade mo ko bala kisabiso na mboka na biso. Na zanga kaya ngote na zanga. Calme-toi. Kwa mtoto alibana mikeka kusaka ina pilipili tena meso aliluki makamu. Nini ile kia? Mais biso to tungana kutuna nini leleka ozalaka okitaka yo keimba moko mwasi na wa kochemba bilo na misu na kata ndako na biso. Na porte hein. Tango namoni yo te na telemi na fungo la porte. Bana pesi mi baye bakotia. Babi bangalia. Ko ezala ngo kuzu na ebiki bato baye kolia. Apa kumolo lo makambo oyo zana kuna kozami bala bato sa ngai bobi mabokele. Wana ngana touche na zona zidwe ba. Mama ba kolinga pilipili ne lo batinga soki bilo edini na kati longi. Mama mi se kufinga na lo mona sote. Nande yo pa kola raso ni na papa na moni ba. Zoba. Ozalaki te tala makambo ye na ndako. Mais bakoti ndenge nini awa? Kama tunafungola kiporte.
Ah, yo mo fungula ibango. Kaina fungula ibango na ikiba client ba ya kana ba client. Ngamna fungula ibango. Non, mon discours. Mais bah il y a par invitation, bah comment il y a mon cas de moi là. Et ça cause. Couche à l'oreille, bah des autres qui disent parce que il y a parce que t'es là bah. Ah mais non, en tout cas ce qu'il faut, mon tourner sous son voyer bité, mi tourner là, wana nani. Sans appel. Wana moni basi ya minene mi babi tauna dingina ndanda boyo. Mususu wana nikabeta na kisambeti ndena zungi simali baki. Bazane minene parce basa minene. Mususu azali munene azali na luboko ha. Mususu azali na munene mais azali na luboko te. Chérie. Wangu ha. Tonton signalé la police ou bien à pesa ce qu'il y a cause. C'est que bah il va que biso tozala makambo cause. Tout le monde on te que ça et bah il y a problème. Mais bah si mieux mis sur une agression. Hein? Mais je sais Biki Boba police pas grave. Tu as makambo ya police. Tu limbisa. Pas pour mailler et il a dit parti quand même. Et puis moi c'est mon monnaie n'attaque yegi. Ah. Ça qui me bat, ça qui me bat. Kwa bien là on va là-bas. On va dans les sacs moko. Yo. On se calme. Là personnellement, bon. Mon bali nous ça la passer na éviter ce qui na tikanda kuna bana kala na bimana ngai. Yo depuis ma. Pas di kango boyo mbala ni boso. Baba binga na lipa na lata ki. Sio na suka ile parce que ile. Na lisu. Oui, na lisu. Je ne sais pas. C'est un bimana ndaku na ngai banda kala. Donc la stikanda parce que bon, oh il est cas qu'on est les canaux. Les gars, ce qu'on je suis à l'aise avec toi, chérie. Je suis là. Je suis là. Mokili mon bébé, ma wato. Mokili mon bébé, ma wato. Ni qu'est-ce bayaka? Ah, mais tu connais aussi ma gamme quoi? Oui, pendant le jour wana, c'est bien là qui n'a mis ma casse. Oui. C'est bien là. C'est bien là ma casse maman. Ah. Oui. Ni to fana na option fongola voiture, option fongola ndapu, la carte à banque to fanda. Yo za la carte à banque to za. Yango tana. Yo zela kina no muninga na yo asepela nanga. Après ne yo so yo komema na simo nani. Muninga na nani? Eh? Na kati ka boza kala moko na sepela nanga. Bala déjà ngana bala te, bango no so bala ngana bala te. Yo bala na bala te, ko fanda nanga na ndaku makambo tu. Aux à l'aise. Yo balate. Na balate maman, na balate na binga ko mingi. Ah, oui. Tata bolo ko ko na vandi. Zobe. Bon, li pati na kenanga, merci. Oh, pourquoi tu sais sur le côté? Ça va bien. Bon na yo hein. Bote maman, bote, merci. Oh, bon pressé vous pressé. Zobe. Qui par exemple. Ah. Kebaka. Zoba ngai kutu te azoyebisanga ka sepelaka na ngai Na kai wana makambu iko mama. eko mama Itanga yango. na mapage ya suka. Keba. Mais Zoba yo kindiki nga na lukiluki yo na ndako na mona kilo sala lo bakurso kende we. Yo lubaki na ngai bakopine tukenda kusala bakulusi. Yo ya ngai. Yango na lubaki nde nazunga nakenda kozwa kadi mbangu tangu lokoti na duse ngai na kozwa kadi Zoba kadite Zoba ma copine kadite nazana ta la voiture en voiture ezana toke na kosombelo biloko eza ba carton kadi rekokate toke matin na voiture na carton makakuyo salinga oh mais comme na papa ja suka te mais tala ba Eve na wone zomona mola ya komi Zoba Zoba la nenga yango na sa usakupesa nga kado kasi kado le kadiza mukie toke na voiture toke na sombelo carton ya tilapia ya ngolo carton ya fumo so lingia sa vina ya fumo na bongi voiture yango wana ya fumo ya musika ok kitoko usadiga simpiliziko bula imda sobi abi zara permis fanda na ndako musala pama tukana somba voiture naombe mwana voiture asikada euto funga mana ba stressé nango
Ya biso mokwe. Lungonia Lungonia. Nzambi melesi. Isala mi malawe. Sale futi. Nyonso tusalaka. Ateza likisi tukumisa kaka Nzambi. Bisous Vatile, bisous. Ya mpembe mpe. Poza mutima mpembe. La pesa yo bisous Vatile. Nzambi. Atatuki tuza kusala kisi. Menzambi kaka. Tozo gagné. Mbadi. Molokota. Chaka dina sima. Kana tianguka. Chaka dina sima. Oyo nde bisengo. Kota na o ezate ko pupula makolo yo zabo mono longwe na mapa. Ndenge tumesana kampana nusiti ya mboka. Kisera tia katutanga musala salama. Tiens ceinture. Tiens ceinture. Bisengo tiens ceinture. Kisera Nzambi azakusala. Makambo bakane simbi omoni mola ya sali Bon, ok. Tu vas Envon. Tala. So ki moi. Okitisia. Fumuzaba. Moi obeto na elongite. Siko ngai pe. Loko na démarrer voiture evana kini fona tala na sima nga bien. Na bomsi retrouve zandi bala teso no pe. Vous tala na sima. Na otana sima. Je comprends hein. Siko ezande moi. Moni vina nga Blaise bila sofka moi. Osombi jeep ndenge. Bango bakanisa kende bango moko kaka ko. Kala bizoba mtala kisinga hii. Zoba tempona. Zoba sikulubika zoba. Bagi ne zoba. Mayele ike. Zoba kamati awa zoba. Soki adinga kimisa mayele ale zoba musakani. Allez. Oh. Bakopine tubongi tuzadi kolo. Omoni papa jo asuka kayewani. Fula tsana. Nakutulakisa union so mutopisi ngambongo. Ngimuntu zakumema ngana ngana sombe bela biloko bo. Bakarton omoni mola ifa sombela ngalo pam. Na potka bongo te. Suka sumiro par mbalo. Na peso teni yandambo. Konga pela tika ko peso. Yo no sombelo malu. Ezadi mutuka yenya kunia kute mutuka kaka izadi. Yoka mupepe. Ah, izubi milawa Climatiseur. Consommateur nakata Vatile tuzala consommateur. Le mola iko mama. Omoni ba page ya suka ana. Full laksanga ngoli susu. Papa Wemba. Ah non mais donc il y a un monde OK côté moi ça ba tu boye pilipili na miso. Ngai. Yo mona ngai. Ah boni na. Ngai l'exaton nanga pona kufa tango ya o wana. Alors oyebi valeur nanga ese lisusu te. Tu penses que ngana ko kende tina ndaka mona mwasi wana. Ndengo yebinga. Na valeur oyebelinga. To boma mutu te pona. Kiti na mona ndaka mona mwasi wana. Kufa tango pour chercher quoi? Na lobika ke. Après la suite c'est quoi? Ngana kende kula la suite c'est quoi après? Quoi qu'ils ont ngana bloka buzo ba bomote Et c'est to boma mutu te pona bolingo. Bolingo c'est loka malamu alors arrêtez de jouer à ces jeux. Mais quand bana to boma mutu te comme si on sa quoi kizeka de quelque chose. Na yebi mona mwasi na tina kuti okebukera ndako nete. Na lobika ke muta okufa te pona bolingo. Bolingo c'est loka malamu. Les gens comme ça ba désordre te na za mobile na yo eza to okendo longa makona boyokani bosala ba kuluna ya bolingo na ba poto za la kate. Parce que zanga te na yebiso pona kufa ta yo balobi mwasi na ngam ndakende ikuna nana za mwasi. Nana balobi mwasi na. Nana yebi nana wa yebi nga kuna pake ba mwasi na. Nana oyo zo mona loka za mbanda na yo ngana yebi te pourquoi tu as fait ça? Hein? Calme-toi, soki bato bazo selanga ndako na azo selanga ndako. Na yende pona yebiso OK noko sonza uti Irlande. Noko sonza azo zelo na ndako uti Irlande. Ça fait 2 jours noko sonza na ndako. Quoi? Noko sonza ça na poto. King Kester, Esika Ozali, Mokili mon baby, Malé, c'est la personne qui a déjà bon.
posé déjà moi. Parce que moi, je vais te demander, comprendre, donc ça m'a sonné. Bon, et c'est vraiment pour nous, dans ma confiance dans moi que Makambo il ça les signes. Pour nous n'avantage que pas notre mentalité. Elle dit que Makambo ça les signes, donc ça m'a sonné. Bah les gens na kana yo ça là vraiment. Il y a un mazan ici. Attaque à barana été mais ça attaque ça ça va mon maman. Comprends? Alors là bien. Il y a un autre nama. Bon, nayoki. Bilo botiana confiance na moto confiance wana ba le travail dans Canada. Ngado benga na ye. Benga c'est. Nous surtout dans ça neza na téléphone. Pour ils en a pas séance musu photo ça. Il faut ils ala ka ye, il faut le parler yote. OK. Ils ala ye. Benga na ye to sur na téléphone na PC ba directive. Ndenge ça makambo ya inenge ezali en tout cas eza kamoko un peu vraiment délicat. Ndenge mo na miroir bino. Ezosenga vraiment il faut ba exercice belé makambo belé. OK. Ko ligne de compte pour que à récupérer mon bali na zone là. Yeah, please. Takayo. Takayo. Ta libératé ma libéré bilo kwa ni bilo donc. Dès ce soir déjà demain matin, on a tout ça déjà première séance à Makambu. Alors, si vous avez résultat, nous sommes au ça, nous besoin de pour que tout évolue. Ça est décourageant. C'est ça. Si vous avez salami, vous surtout ça. On a joué en haut déjà. Il y a pas de l'autre. Parce que oyo eza mbongo ya bokoko ndenge eza boye nabisaki yo keso yo osenga ye na ndenge na part na yo osengi mais oyo ndenge eza boye en tout cas otia motema teke ata male nazwi mbongo na agence na bimisi mbongo na FBT na ye ata RNT na ye nyonso na pesi yo oza na besoin makambo esimba te oza na besoin makambo ya esimba te oyo eza bacoopération tosalaka te oyo ezali makambo ya vie ndenge eza boye mbongo ngapi na koliango te. Non, non, on lui a un bon côté. Au-delà, il y a un bon. Mbongo eza pona misala oyo nga na bolia ezali tango omona mola ya zongi na ndaku par là ko botindela ngai oyo yanga siko wala ni na ko kaniselo nango mena oyo yuko tia mutema te na bolia ta disengité iloko moko te na nyonso ndenge eza boye na ozwango na ke na pesi yango epa bakoko mena oyo yuko tia mutema te ndika eza boye kaka na bouger ta disengité ndenge eza boye nyonso il faut que na boko ezaka ndenge wana Cécile est là lui pas bien na raison taba kama mali boko ezengaka ndenge wana yo lingi ngana ya webisa biloko na watika na waza biloko elle na olia te même nga moko mtu nazo sa ilo makambo yaya na yo makambo na kolia eloko moko te awa na kati mais eza biloko boko bongo biloko wana mpona sala et puis aza na distance aza na distance biloko ezala ozosala mo face à face boezala na feeling mosusu ke mutu aza na distance oyo kutu nazosenga boye eza moke mpo na négociaki makasi eyano lokola aza moto maboko makasi boye titititi mwa 500 oyo atindi oyo na négociaki makasi me totala nano makambo ndenge ezokendela Nikes Bayaka a dit l'ondolé le célèbre mon kilimo baby.
Allô? Esengo. Esiko zali tika makambo nyonso ozosala kende na lia rendez-vous mbango. Poza na mwazamba moko boye wana te yo pe poto yango na pino. Mama ngana za déjà na temple awa donc makambo nazosala soki raté lelo en tout cas makambo na yo Joata bus kende na lia rendez-vous sikoyo koma wana ngana yo to solola. Voilà, soko komi wana buka likasa. Zuya téléphone na yo tia na kati ya sac yo buki likasa ngana kosola na yo à partir ya likasa na communiquer na onengo wana. Tenemba. Mon baby, ma wako. Mokili mon baby, ma wako. Papa Wemba, uta okenda. Mantie nyakos, uta okenda. Okomi? D'accord. Voilà. Zoa? Ok, ozwaki suki, hein? Ozwaki suki na ye? Nazwaki suki ya ye, nazwaki yango jour tokende kobundisa na ndako na bipale na ko nazwaki. Ça va lokolo ozwaki suki, hein? Bongo na kocha. Zoa suki tia yango na likasa wana. Ok. Bongo na kota ngona. Ok. Kanzenzenze kalengila. Kalengile. Kota lo. Lo, voilà. Linga suki yango chawana. Chawana na lo. Voilà. Ok, pango. Ok. Nabina. Nacha kitambala. Kanga kitambala na yo. Banda ko bina soko tie suki wana na nini na voilà, banda ko bina siko. Bina penza. Kobanga batute na nzela. Florence, c'est ça ma physique dans nos salades. Nani wana solution? Mais biloko pour. Mais il faut pas que ça mande si quoi fout amande bakoko. Hein? Tiens na agence ko tia wana te. Balobaka te sengo, hein? Na che communication koto okoyo kanga bien. Ngango kolobisaka nga moko boye nazosola dans les vies du téléphone ite kaka likaso na buki ta msupa azoyoka ngai ta msupa aza na nzete oyo ye kuna mosika na Afrique. Eza mosala na ye lokwa alobi nasala kaka boye nga nasali okokisa kaka pangu okokisa bisa ngo nazoluka yango Onose Limbambe, prix Nobel de la santé.
Les trois pères spirituels de la sapeur congolaise. Donc c'est quoi il y a mon là tu dois retirer la bakisi ouais retirer la bakisi ça on avait les gros non ngana c'est bakisi s'il te plaît autour de moi qui pour animer noko sonza ya ayakite ya mona na somi bakisi na kotikile parce que mona ya pesa ngai ba ordonnance oyo esengeli bakisi mo spécial na somba ya mona ye nango ya mona sombi Robert bino makambo sala ngana za oya babino bien ndeko za okilo lie pali mwana mosali bati obi ke sala nga pasi pardon sala nga pasi hein Robert yo ça qui peut-être pire mutu na visita tilelo gayo tunaye tilelo ta omonde noko so mola ya ye po noko so za okitsa ngo noko so za lali noko so za ye ya ngono ngoni mola ya zongi na ndako en plus na ola ndela musala pona ke seke noko so za ye aoka zonga na ola ndela musala pona ke azo kosela nga makambo yo kama kitisa motema omonde ngozana biso kitisa motema yo moko pe tala ka noko so zonga ye kitisa motema ngozana azamu mali na yo tala eza deux fois te omonde ngozana yo pe o souffrir mingi na yebi mais action oyo salaki nengo kene oyebisa eke noko sonzo ye ezalaki déjà action ya amour basi nyonso mpe basala noko sonzo ya bengi mpe ngata namoni kaka baye kotika ye awa po loko azaka na adresse chance mpe kutu azalaki na ndako ntango namoni nga mona nga nakeyebisa eke noko sonzo ye mola ye aza koaccuse nga ke nga mutu nakendaki kotya lipati pilipili na ndako ya lipati tu me vois vraiment moi comme je suis nakolola makolo na ngai awa nakende kobundisa bona rien wana ya lipati nga na lolendo nga nazaka nango nakebundisa mbanda Robert yo ozalaka bongo te nakende kobundisa lipati après la suite c'est quoi la suite c'est quoi yo nanga tozali boye tika makambo wana pampamba nga na ye awa mpona tika bakisi ya noko problème eza wana bakisi yango oyo nga nasengi na oyo eloko moko yokelanga kitisa motema ndenge noko aye ça signifie Robert il faut na s'imaginer que na osale boye ye lokwa noko na ye awa na kosale boye akoyoka avant songa tudo aoyoko nga na osala naza sûr na nga ntina oloba boye naza sûr na miyebi talanga pe toseka pe bokete biso lobale tozalaki boye oseka mais lelo mpenza mpona ya komona nayebi koza na kanda me nayebi selo moko ndenge noko aza awa kitisa motema tia molai na esika oyo esengeli bovanda okomona makambo mosusu ye mpe ayebi bien ke alingi yo mingi makambo mike ye mpe nayebisaki ya bwaka baplante ndako nanga fose koma okauka nazokoka ta soki otyango mai te biloko okutete nanga kompagnie yango su navandi nasoloka na baplante nanga lokwa bato tellement nalingaka nanga naza douce boye nakende otya lipati pilipili na miso mpo naganye nini nga nakosonisa manda te nga nanongola makolo nanga nakebundisa manda mpo nazwa nini napese valeur napese bagrade nga naokende nazokende parce que bazozela ngai nayaki rapidement meli ata mofufu te naza na temps mpenza te nazokende rapidement oyebi kaka bakope nga nabetaka te osalaki nanga mpe fufu te mpo kaka bilobela nokosonza olani bakwanga na ye chance poto te problème komitungisa nope te ngai nakei ngai azoya nasira oya mais bozala bien nakoleka lobi te lobi te dimanche nakokende église nakoleka dans 2 jours après mais nakosepele bozala bien noko aza wana talaka yo moko ye moto ayebi libala na bino malamu est-ce que nakosi noko aye azosala na ye soki 4 jours apamba mpo ofo baya kozwa ye donc bozala bien après 4 jours wana bocontinue via madame kitisa motema ok bon bakisi nyonso normalement oyo esengelaki na sombaki pesa noko mbote comme azose repose nga na oya prochainement merci bon soki mona ye aleki opesa ye mpe mbote papa wemba uta okenda ngantie nyakos esengo naza na temple en pleine consultation namoni mobali na yo aza kozonga déjà po ayepa na yo mais yo zala très prudent kozonga wana azozonga eza na mwa makambo moko efoleka wana akoluka benga yo na butu olanda ye na chambre komeka te nde toza nano na baséance boye nano tosilisi te komeka te okota kuna na kati en tout cas soko omeki okota kuna obebisa makambo nyonso bima soki akoti na chambre akoya tala
la nuit. Ce qui a côté na chambre, yo bima na salon. Omi zingi tina mutu. Omonika nengo binaki na zamba wana, la danse continue. Bina penza. Danse nyonso yo kolinga. Bina soka bandi koya koluka benga yo tindikela inga mafutu kidi wana nyonso tu ozoko bino ko kipe même ye ko solisa yete ko kipe yete. Yo ozoko bina kaka mafutu kidi kaka oyo mafutu kidi penza ezala likolo penza wana ça va wana deuxième séance wana tozo sala wana parce que omoni tango bokena epa munganga opeso prescription ezalaka na ba méthode oyo eza ba méthode tozana na processus ya makambo nanu esilité alors yo zala na patience soko aye komekate atouché yote. D'accord. Essaye ngo. Essaye. Mais essaye. Chérie, écoute. On me demande un air. Hein? Essaye. Essaye. C'est à 4 heures. T'es 4 heures. T'es sur les arandés. Essaye. Nazo bingoti, nazo lo banayo. Essaye. Essaye. Oya. Ozoya. Nazo na mbetu. Mais nazo zelo na mbetu. Ozo sa nina na salon, hein? Nom de Dieu. Essaye. Viens. Toke na mbetu. Et c'est ngai, tu as 4 heures du matin. Moi, mon bail est sur 4 heures. Pour ça, moi, c'est naïe. Au côté, oh, c'est quoi ça cette histoire? Pour ça, me regarde, tu as pour ça là. Bon, ça va bon. Bomanga. T'as là. Non, même sa prière en moi. Dans le banayo, il y a 4 oh. N'importe quoi. Oh. Mais là, c'est là, l'embêtuse qui m'embêtuse à bon. Bon, non, ça me va qui bongo. Et c'est mot. Mon Dieu. Oh, mais la papa que spiritualité. Oh, mais la papa que ma solo ya kitendi. Allô, Yango? Oui. Oui, Yango, papa. Oui, nayebi koza bien. Nayo, papa. Ça va, mais lui, moi, c'est l'accent koza bien. Au moins, première étape, to salaki, système wana na yebisa ki wana ke zongi sela e mavutu ki bisoka bimi ko mekata ko solisayite to salaki yango. OK. Voilà. Sikoyo toke na étape mususu. Na yebisa ki okeza processus. Egoya malembe siko étape je pense que noko azaka kawana to asi akei déjà noko sonzo noko akei déjà noko akenda ki lobi akei oh ça tombe bien noko akei yebe oya ko kende papa yangu yo beta penza donc beta matosi donc na émission na niveau les cours to kanyeke bela ça va omoni biloko na yebisa ki osomba wana siko nazo yebisa onde tina nango siko mama ntuvi ya nini ya bampunda wana na yebi ke peut-être aussi ozwa ki ngona ya mpuku voilà c'est ça le roi noko azate yo sala ngo mélange omoni mpuku azalaka soki esika solo ezali mpuku abalukaka tout autour wana azola siko iloko to kosala ekosala ke ekanga ye libela a déplacer lisusu te. Donc ekangi libela yo zwa ngo mélanger ngo otie mai otie na pompe ya to za kotongola kala oyebiti voilà tia yango wana banda ko asperger yango sopa yango ndako mobimba o piéger ndako
Au piéger ndako. Voilà. Wana soko aye soko bimi lisusu na ndako na yo a vraiment ngana okene kozongisa biloko ba pouvoir ba koko ba pesanga. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Sinda. Yoko kipaka bango te. Eza pona état d'âme na yo donc bango ko kosola bango te kotala ba finga ba seka yoko kipe bango te. Yo za na besoin résultat tant résultat ko ya nango. Okotika na yo te. Eza nango pona libela te. OK. Voilà. Merci. Ça. Merci. OK. Papa Griffe kende na mokonzi ya mboka e. Basala état généraux ya kitendi. Mokili mobebi e. Parfait oyo. Sala musala na okotelela ndako oyo. Mbola ya koya na ndako oyo. Ayoka sola kitoko, sola bolingo. Sola nzola. Sala musala na o parfait oyo. Sala musala na o parfait oyo. Kana pa lingaka mingi yango oyo. Sala musala na yo. Tozongela komemana nde tozali komemana. Awa. Nabakisa la chambre Mickey. Essaye. Mais n'est-il le quoi n'importe quoi? Hein? Mais bon tiens loko essaye ça. OK ne retient pouf na porte na entrée wana. Porte on est quand ma sous-té. Na petit li ba cool ko passer. Oh. Belan. Yango otie libanga na porte. Otie pouf kuna. Est-ce que Belon de retient Belon t'a dit jamais quoi? Tantine. Yango otie ba béton na porte, on otie mabanga auto tcheni. Yonde mukulu nda ko bien Belon. Oh, c'est quoi ça cette histoire? Belon. Yango otie mabanga na porte, on otie ba béton. Bonjour tcheni. Bonjour Belon. Hein? Et là on otie na porte, on la bêtise bako. Non, on otie l'autre. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici dans cette maison? Parce que les sauces sont de Wallinga. Il y a un sauce, on a déjà négocié sauce. Il y a un message qui est Wallinga. Ah, on est comme ça pour dire. C'est quoi cette histoire? Essaye. Mais au bon même pour la chambre, hein? Ça n'a moins de cœur au chose, c'est les mots fumba en bon Wallinga. On y va pili. Oui, non. Essaye. Mais pourquoi ça pour la ndako bindini? Hein? Solo bindini ngata ndako. Mais solo yozo ka solo te. Oula, solo za ya soso bien pouku. Yo solo no comme na problème moni. Essaye. Donc yo na mukolo na no ka solo mabete na kata ndako na. Solo mabete za na kata ndako. Pero nyozo ka solo te ndako. Non, mais non ka solo te. Mon Dieu. D'abord, elamba oyo lati oyo, elamba peut-être elamba mo de na solo. Parce que au umeli elamba oyo comment faire na chaque jour. Moi c'est libala. Oula, ibongo yo kipa no nga soutena. Awa na ye na ndako awa nazo kipe makambo ndako te nazo ba makambo libanda oyo makambo ndako na ngai. Et puis mais je comprends pas. Mais là tu veux ça fofumba ou yara na rototo ça là c'est bon. Arrête. Et puis mais non leka. Nana lia. Ndako solo mba solo nazo so ngai nazo ka solo kopola. Nazo ba ngana lia ko papa. Boni ba mabebo e. Donc nazo kosa. Ozokusa ko ndako solo na kopoleza wana. Donc soso zolumba solo kitoko. Mais yoka yango yoka. Pourquoi na nukuti? Yoka yango wana. Oh. C'est quoi ça cette histoire? Solo kitoko boyo solo kopola molai. Te nga monoza un problème. Nga zoka solo et sangane solo ba tout fille tokola ba. Alors. Papa boniko. Hein? Mais c'est désolé quand ndako. Mais ya kana chambre. Ozokosa po kende na biso lelo obimate. Ah bon? Na mono komo sakana lelo penza okende. Donc nga na solo bana zoka solo donc bani na crier. Lelo ko okende te. So ozosala bongo po luka lidu so okende. Lelo okete. J'ai des choses à te dire. Okete.
essaye. Wana solo bana nani? Na olo bana yoke lelo obi bana ndako. Populanda. Et puis longo lemba. Populanda. Nalo elambo ezo tiens ventilateur, tiens ventilateur. Ezo nani elambo. Mais lambo ezo, il y a même des mises à solo alors. Mais les autres qui sont les autres moi là okende te. Lelo benzo okende te. Et c'est là qu'elle était bon. Na ba solo bonga na fanda. Ndako comme le kolo. Yako comme nini yango. Elambo eza solo. Ils ont lambo yoko. Oh. Quel est le lambo? Boniko. Et c'est malé mais d'abord au kinga likolo, au piège ndako. Au piège ndako. Et c'est lelo benza ko lambo yo solo ko c'est boniko. C'est où les lisanga ko. Mais tu kana balinga ba jodi. D'abord na toka lokolo pasi na malembe. Laisse-moi. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondelio na fukamie. Laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gommer, il faut gommer.